na singa pe kitambala ekoki kozala te na mutu. Il est interdit d'étaler les linges lavés sur l'étendue de la cité sainte, le faire en dehors de la cité sainte. Mumba ya mlongo vya kanukunua muyanika lele yevomvuatu nyamaza awa na mboka bule epekisami kotanda bilamba ya mai na de. « 25e commandement, 25e mesure. Avant de prendre le bain sacré à Sima ou Mpumbu, il faut prendre les dispositions préalables, notamment vous l'avez d'abord ailleurs, avec ou sans savon, et il faut être donc propre physiquement avant de venir à la source bénite. Mungyobodolo kumaza mansambu yevo Sima muntu wa onsono kafotiteka kwenda sukula nitu ani bukaviengele ibosika kwenda yubila kumaza mansambu pona kosokola na mai ya nsambu mutu nyonso esengeli akende kosokola liboso epai mosusu na savon ou na savon te tango akoni propre nde akei kosokola na mai ya nsambu. Asima ou Mpumbu, c'est-à-dire à la source bénite, il est strictement interdit d'utiliser du savon, ni de se laver, ni les hommes doivent utiliser une longue culotte. Kuna mazamansambu, kabayobilanga muasiko, vuata kupe kianda, mubatata, kabayobilanga musabuniko, voiba kento, bafoti vuatanga, binkutu biangiulu munu, jip robe, yevo nlele ufwete kangulwa muntulu. Dona maya nsambu, toko sokolaka bolumbu te, toko lataka, pona batata, kiloti ya molai, pe pona ba mama, esengeli balata, robe ya molai, to jip, pe elamba, esengeli bakangango, na tolo, na singa. Il est interdit d'étaler les linges lavés sur l'étendue de la cité sainte, le faire en dehors de la cité sainte. Kuna maza mansambu, mumbanza ya mlongo, biakanu kunua muyanika nlele yevo mvuatu nyamaza awa na cité sainte et pekisami kotanda bilamba oyo touti kosokola na mai. À la cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, les constructions privées sont strictement interdites. Mumbanza ya mlongo kabatunganga ndo kitungi ko awa na mboka bule bakotonga kabandako na désordre te. Je voudrais ici attirer l'attention de tout le monde, puisque tous nous comprenons que la ville sainte de Nkamba n'est pas n'importe quel lotissement. Les règles divines et orientations spirituelles pour la future construction de la ville sainte de Nkamba sont tout à fait particulières. Il n'a jamais été autorisé à un kimbanguiste ou à un sympathisant kimbanguiste de construire n'importe où et n'importe comment. Parce qu'il existe certains endroits restés secrets depuis 1921 et que seul le chef spirituel connaît et a l'orientation spirituelle par son pouvoir discrétionnaire. Nzolele kulusikidisa diaka kadi beto baonso no tutomene dioza yavo mbanza yiyi yena ya nlongo kansi kabonso kimbala zoleleko mina nsiku yensiku dusu mina nsiku yensiku lusu zaki mwanda muntungulu ya mbanza ya nlongo Nkamba wendiso banso to yebi ete mboka oyo ya Yerusalemi
ezali mboka ya bule kasi ezali mboka ya désordre te. Mibeko pe ba instruction nyonso ya molimo ya botongi mboka ya Yerusalemi ezali na likeseni. Dia sikudusua tuka kwa minkwikizi mintondi ye mindembi kwikila mutunga kitungi kondwa kwa baka luve kwa mfumu anlongo kadivena yebifulu bia bingi bia nlongo tuka muna mvua funda dimosi nkama ye makumole ye mosi bilembolo zayakana kwa bantu biakini maswe kama manlongo mayani kibeni tata mfumua nlongo bongsamaki ete biso bandimi elobamaki ete biso bandimi ba sympathisant pe baye nanu bandimelite kotonga na désordre te sans tozwa permission epai ya tata mokonzi wa bule pamba te ezali na bisika ya mapamboli oyo kobanda 1921 bisika ya bilembo oyo bato mingi bayite ezali secret ya yeme tata mokonzi wa bule mudiodio ntangu ifueni musikidisa nsamuwo yekatula zinzo za tungwa muna bifulu bya nsilulu tango ekoki pona kolongola bandako nyonso oyo batongaki na bisika ya bilembo ikuma dilombolo kwa konso nduna watunga nzo munkamba kenda kisenzeka ye kisoni kisa kuna nzo ya kisalu ya tata David esengani na mutu nyonso oyo atongaki ndako awa na nkamba akende komilakisa pe mikomisa na bureau ya tata de la ville mpasivo musungwa landi la ntungulu yamba ya musungu kwa landi la ntungulu yamba ya mbanza ya nlongo poete ba lakisa biso ndenge tokoki kotonga awa na mbanza kolanda plan cadastral ya sika ya mboka bule kadi monaka yoyo plan ya ntungulu ya mbanza yiyi ya kivanunwa kwa yani kibeni tata Simoni Kimbangu fumadibundu dia kimbangiste tuka muna 1921 pamba te plan ya botongi Yerusalemi ya sika esiye mipesamela na yeme tata Simoni Kimbangu mokonzi ya bule kobanda mobu mwa 1921. Le séjour du pèlerin est limité dans le temps et dans l'espace et est réglementé par les lois et règlements de la ville sainte. Le pèlerin ou celui qui est venu travailler doit se faire enregistrer auprès des services de la ville sainte pour son identification. Bilumbu bia mvwandulu bia konsonduna tombokele munkamba biena bia zengwa ye siku dusua landila mina yen siku miambanza ya nlongo konsonduna tombokele mumbanza ya nlongo mutuku dia bisalu kafoti teka kukisunzula kwa mintu adisi ya bisalu munkamba mpasivo kasonama ye kazayakana mikolo ya kofanda awa na nkamba pona baye banso ba mati awa na Yerusalemi ezali limité kolanda mibeko ya mboka bule oyo nyonso amati na Yerusalemi mboka bule pona misala esengeli amilakisa na batambolisi ya misala na mbanza po ete akomisa kombo na ye pe ayebana ndakisa depuis
À titre d'exemple, depuis 1921 jusqu'aux années 1960, quand quelqu'un monte en Kamba pour la prière, une fois béni par Papa Simon Kimbangu lui-même ou par le sacrificateur, il repartait le jour même ou le jour suivant. Je vous rappelle ici le principe de la foi. On n'a pas besoin de recevoir la bénédiction à répétition. C'est la loi que l'on porte et c'est la foi que l'on porte et que l'on manifeste qui fait que les prières et les demandes à Dieu aboutissent et donnent des résultats attendus. Ndakisa Bonso Tuka muna 1921 nateye mu 1960 avo muntu tombokele munkamba mubaka lusaku munu tuka muyani kibeni tata Simoni Kimbangu yevo kwa batata yevo bamama nsadisi kafoti vutuka mulumbu kyokyo kaka yevo kyokyo kilanda yikulu bambu di mtima mukala ye minu vo lusaku munu kalubakuanga baka ye vutukilako minu kyaku kikuvuluza intambula utambula luvuvamu kobanda 1921 kino 1960 soki mutu amati na Yerusalemi pona koluka mapamboli ezala epai ya yeme tata Simon Kimbangu ou epai ya batata basalisi basacrificateur mutu yango esengeli azonga esika autaki kaka na mokolo wana to na mokolo elandi yango wana nazali korapele na bino ete mapamboli bazwaka yango mbala na mbala te kondima na yo nde yango ekobikisa yo pe ozwa limeni pe ozwa kimia nduna wizi di mudiambudia kisalu bukamanisi yevo kisalu bukimanisi vutukidi kuna katuka oyo aye awa na Yerusalemi na ntina na misala soki misala esili ou alors soki asilisi misala esengeli azonga esika autaki. La personne qui veut habiter Nkamba volontairement doit être porteuse d'un document officiel de l'autorité ecclésiastique habilité du lieu de sa provenance pour en justifier la raison. Quand on dit on a zolé le voix d'Amvimba Kunkamba, Kafote Kala Yekimbangi qui a sikila kisalulu wantua disi una wasolwa ye wasikila vanafulu kikasambilanga kuna kukavwandanga ye tuku dikizi vwandila mvimba mumbanza ya nlongo Nkamba oyo nyonso alingiko yako fanda libela awa na Nkamba esengeli azala na kimbangi ya solo oyo ezalisini etiami loboko na batambulisi esika auti esika ye akosambilaka esika ye akofandaka pe azala na motif ya solo oyo ayei kofandela libela awa na Yerusalemi mboka bule. Depuis 1921, un vrai kimbangiste, homme, femme, enfant, en groupe, en association, chorale, mouvement ou individuellement, qui veut monter à Nkamba doit prendre un certain nombre de dispositions préliminaires, élémentaires, qui ont trait au transport, à la restauration et au logement, conformément à la doctrine, à la tradition et à la coutume kimbanguiste. Il doit donc se préparer en conséquence, c'est-à-dire il doit prévoir son billet aller-retour, sa nourriture, et comme pour les Juifs dans l'ancienne Jérusalem, monter à Jérusalem avec les offrandes pour aller chercher la bénédiction et construire l'ancienne Jérusalem. De même, un fidèle kimbanguiste qui monte en Kamba, Nouvelle Jérusalem, amène ses offrandes. Il doit également prendre ses dispositions pour son logement en Kamba. Comme à l'époque des années 60,
jusqu'aux années 2000. Les kimbanguistes en Kamba ne se faisaient pas loger. Ils amenaient chacun sa natte, sa couverture et ses draps. Mais depuis un certain temps, les kimbanguistes font le contraire de ce qui avait été dit en 1921 et relayé par nos trois papas. Nous ne respectons pas la prophétie de Papa Simon Kimbangu et les recommandations de nos trois papas. Nous commençons à dormir dans des maisons prophétiques. Il faut donc que les kimbanguistes puissent continuer de dormir dans les maisons prophétiques, que l'église kimbanguiste, les mouvements, associations et services spécialisés construisent sur demande de nos trois papas et de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. Car ces maisons sont construites parce qu'en 1921, Papa Simon Kimbangu avait demandé aux kimbanguistes, aux sympathisants et à ses contemporains de construire des maisons, de se préparer car ils allaient recevoir les nations du monde entier ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Ce sont donc des maisons prophétiques qui ont une fonction spécifique, celle de loger les étrangers non kimbanguistes venant des quatre coins du monde. Cette façon de faire et de raisonner a pour conséquence de la désobéissance qui va engendrer le désordre, cause de beaucoup de retard dans l'accomplissement des promesses divines, Bilaka, qui vont de plus en plus nous échapper. Car nous ne respectons pas les règles spirituelles. Il est donc interdit aux kimbanguistes de dormir dans ces maisons-là. Les kimbanguistes doivent laisser ces maisons libres et les entretenir pour l'accomplissement des promesses. C'est ainsi qu'il était décrété que tout kimbanguiste qui construit une maison dans la ville sainte de Nkamba ou ailleurs est tenu de prévoir une chambre qu'il consacre à Dieu en la mettant à disposition du chef spirituel et représentant légal pour y loger ses visiteurs. Tuka muna 1921 munkwikizi wowo wa Kedika wa kimbangiste tata mama mwana yevo kimvuka kia bantu yevo mingimbidi yevo yanimosi bukazolele tombuka kunkamba kalendi tokanasa dibunduko kansika fote kala yenkuba manu yakeleka munsamu isiavo kafoti kala yenkuba manu zayani mosi kobanda 1921 mondimi ya solo ya kimbangiste tata mama mwana tope groupe ya bato bayembi to yomoko tango olingi komata na Yelusalemi okoki koluka mindondo na lingomba te kasi esengeli ozala na kobongama ya solo na ntina ete olingi komata na Yelusalemi elingi elakisa ete esengeli ozala na préparation ya malamu ya yomoko munkwikizi ku Yelusalemi kabakuizanga moko mambamba ko munkwikizi unatanga nkailu yekima kiandia kwa tata nzambi mudia ntungulu ye ndikulu ankangu wa banzenza utombokanga mu Yelusalemi mondimi oyo alingi komata na Yelusalemi ayaka maboko pamba te mondimi esengeli amema don eloko oyo asengeli kopesa na tata nzambe pona koleisa bato bayeba komataka na Yelusalemi pona botongi Yelusalemi pe bapaya nyonso bayeba komataka na Yelusalemi mudiodio mumomo matadidi ndekolo tuka mu 1921 nzenza yisosuluanga fulu kiandeka yoyo yevo fulu kiandila yoyo kia yevo kia mvuandila kandondo wena mudibundu ko
kadi zozo zitunganga dibundu dia tata Simoki Mbangu yinzoza banzenza nzoza Nsilulu nsiku mumbanza ya nkamva vo nzozozo zitungidi dibundu yovo minkwikizi za leko sodiaka bobobena mudibundu kadi katulendi tambula lusaku munuko kadi nzozozo za vanwa nkayulu kwa tata Nzambi na maye matali kolala kobanda 1921 mopaya oyo bakolukilaka esika ya kolala ezali oyo tope esika ya kofanda ezali mopaya oyo azali na lingomba te pamba te bandako wana etongama totonga yango mpona tata Simoki Mbangu ezali bandako mpona bapaya bandako ya bilaka ezali epekisami pardon awa na mbanza na bandako ena oyo etongamaki na lingomba kolalisa bandimi oyo bazali na lingomba pamba te tokoki kozwa mapamboli te pamba te bandako wana tosi topesa yango tosi tokaba yango na tata Nzambe nzozozo za Nsilulu tukitudizo nzozeto za Ndeka Nsalulu ye mabanza momo mena mambi ye meta tokanesa Nsilulu mulembo lungana munzaki yevo muntangu ina ya kubikwa mulungana kadi katuta zitisa ndumunu za kimuanda ko mudiodio di kanukunu kwa munkwikizi wa wonso muleka muzinzozozo bakimbangiste bafuetisisa zinzozozo mpasivo Nsilulu zinaza bikulwa za lungana bandako ya bilaka oyo totongi ekoki kolalaka bandimi te bizaleli ena ezali kopesa retard na bilaka po ete ekokisama na lombango nyonso pamba te tozali kotosa te maye ya molimo na yango epekisami na bandimi nyonso kolalaka na bandako ya lingomba bakimbangiste esengeli batika bandako ya bilaka bandako oyo lingomba atongi na bapaya po ete bilaka ekokisama na lombango mumambo momo matadidi nzozozo zitatunga dibundu ye minkwikizi ye bobena ye ntima miambote bo bazei nsasa ya diamu bantu baluzolo lwambote nzozozo zena nswaswani ye nzoza nkaka kadi nzo za Nsilulu zena imomo mambu mabikulwa kwa mfumu asalu tata muanda velela mpasi nkanda ndombe kavuluzwa mpasi vo twakatulwa mumpasi ndondo wenavo munkwikizi wa tata Simoniki Mbangu kalendi kwiza leka muna nzozi nako kadi nzozozo tata Simoniki Mbangu dikatumi nazo mpasivo bobo bakwiza sosi diambu diani bamindele yevo bandombe balembolo minkwikizi ya tata Simoniki Mbangu ye banzenza bakwiza leka munzozozo kinumana vo nsamu wazengoka na maye matali bandako oyo lingomba pe bandimi ya solo baye bazali na mitema malamu bazali kotonga na ntima pe batu bazali na makanisi malamu bankwaluzolo lombote bandako ena ezali ekeseni ezali bandako ya bilaka yango elobamaka na tata molimo mosantu po ete libota ya moto biso bayindo tobikisama po
poete tolongwa na pasi oyo azali mondimi ya tata Simon Kimbangu akoki koya kolala na bandako ena te pamba te ezali bandako tata Simon Kimbangu atindaka batonga poete baye bazali koya koluka likambo na ye likambo ya tata Simon Kimbangu bamindele tope bato bayindo baye bazali bandimi ya tata Simon Kimbangu te bapaya donc bakoka kolalaka na bandako ena pardon poete bilaka ekokisama beto bakimbangiste katuleki diaka munzo zina ko tuvaika munzo za banzenza idina bonso budia siku duswa muntangu ya batata kimbangiste tungidi nzo mukati kiankamba kafweti lunda sukulu dimosi bonso nkailu dina sukulu dia tata Simon Kimbangu mulekisa nzenza biso bakimbangiste tokoki kolalaka lisusu na bandako ena te esengeli na biso tobima totika bandako ena na bapaya ndenge esila kobongisama na tango ya batata na biso kimbangiste soki otongi ndako na kati na Yerusalemi esengeli obongisa chambre ya tata Molimo Mosantu chambre oyo tata Molimo Mosantu akoki kolalisaka bapaya na ye. De même, il est demandé aux représentants provinciaux, aux départementaux, aux pasteurs de territoire, communes, mairies ou municipes, aux présidents délégués des collèges exécutifs nationaux de construire des maisons en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour y loger leurs fidèles en pèlerinage. C'est le cas, par exemple, des fidèles de la République du Congo, du Lombolo, vos provinces, du territoire, du commune, du secteur, du mouvement, bafoti tunga, zinzom, pasi vominkwiki zimiaou, balekanga, bubizidi, munkamba. Bonso bua sadidi, bisikongo, Brazzaville, batunga nzo, balua kilanga, di lombolo kwa collège za onsono, zalanda, mbandu ya Congo, Brazzaville. Et sengami na ba province, ba territoire, ba commune, secteur, ba mouvement, batonga bandaku pona kolalisaka bandimi na bango tango inso bakomataka awa na nkamba ndakisa monene bandeko na biso ya Congo Brazzaville bapesi biso bango batongaki bandako biye bandako eye bandimi na bango bakokomelaka awa na Yerusalemi pe bakolalaka esengami donc na ba collège inso elanda exemple ya république ya Congo Brazzaville. Depuis 1921, il est strictement interdit de voler ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Voler en Kamba est une malédiction. Quiconque trouve quelque chose, une chemise, un pantalon, une montre, un téléphone, de l'argent, un sac à main, une sacoche, une paire de souliers, un porte-document, etc., abandonné, oublié ou perdu, il doit la prendre et aller la remettre dans les mains du représentant de la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, qui, à son tour, l'annoncera et demandera par un communiqué ou au propriétaire d'aller récupérer son bien. Tuka munamvu wafunda di mosi yenkama voa ye makumole ye mosi nsiku munkamba muntu kayembanga ko yovo bonga kima kyangani kyokyo kilembolo voa musavo kingutu mbati montre lami mbongo sakosi Nsampatu yebiankaka nkaka biobio biena vo bivilakanu ye vo bivilidi ngeye mwini bio bonga bio ye nata bio sisa kunonzo akisalu
Yambanza velela bureau de la ville sainte. Kuna nima bau sibabaka yevano nsangu. Sibaboka yevano nsangu. Konso muntu vuidikima welekyo baka. Kobanda 1921 epekisami awa nankamba koyiba to kozwa eloko ya mutu mosusu, eloko oyo ya yote, ndakisa chemise, pantalon, montre, téléphone, mbongo, sacoche, soulier pe biloko mosusu, biobio bienovo bivilakanu biloko mosusu oyo babosani to ebungi. Yo mutu omoni biloko wana kamata yango kende kotika kuna na bureau ya ville sainte. Na sima kuna na ville sainte bakopesa sango na communiqué pe propriétaire ya eloko akende kozwango kuna na bureau ya ville sainte. En Kamba, on ne commet pas d'adultère. Mes chers enfants, je vous recommande de respecter fermement les 10 commandements, et plus particulièrement en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Il ne faut jamais quitter un Kamba avec une charge spirituelle, car pécher en Kamba veut dire pécher devant Dieu directement. Quiconque commet un péché en Kamba ne sera pas pardonné, mais celui qui pêche ailleurs va venir ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège de Dieu le Père, Fils et Dieu le Saint-Esprit pour demander pardon, solliciter la rémission de ce péché. Mumbanza yanlongo kaba yanganga yevota kinsuza ko bana bame yilutumini lwa diatila muna nsiku yezitisa nsiku 10 mina sonoma muna nkanda masonokwa manlongo Biblia ke musungula muvata diankamba Yerusalemi diampa kuzodi vaika yebizitu bya masumu munkamba ko kadibu natini sumu munkamba disonomene vandadisi ya tata nzambi muna zulu konsonduna neti sumu munkamba kadieno lulolokoko kansinduna sumukini kuna kwankaka yetombokele kunkamba Yerusalemi diamba dikunda nga tata nzambi mfumu yisu ye tata mwanda velela mulomba ndoloki utambulanga luloloko lwa masumu kansi masumu malukanu kama lolokuanga ko na Yerusalemi na mboka bule bakosalaka ekobo te bana na ngai na sengi na bino botambola na mibeko pe botosa mibeko zomi oyo ekomama na mokanda mwa tata nzambe Biblia, et surtout na mboka oyo ya nkamba Yerusalemi ya sika kolukate obima awa na nkamba na charge ya masumu pamba te soki omemi lisumu awa na nkamba ekomami liboso ya tata nzambe pe na likolo oyo nyonso amemi lisumu awa na nkamba ezali na pardon te bakoki kolimbisa yango te bolimbisi ezali te kasi oyo amemi lisumu epai mosusu pe amati awa na Yerusalemi esika efandi tata nzambe nkolo Yesu pe tata molimo mosantu mpona kosenga bolimbisi ye akolimbisa masumu na ye kasi masumu yanko ekoki kolimbisama te yo yebi ke oyo ezali lisumu
osali yango na nko ata osengi bolimbisi okoki kolimbisama te. Mes chers enfants, je vous rappelle que toutes ces lois, ces règles, ces commandements que Papa Simon Kimbangu avait enseignés, instaurés en 1921, étaient devenus la tradition, la discipline et la doctrine kimbanguiste. Bana bame ngeti kulubambula moyo yovontima nsiku ye nsiku dusu za Tata Simoni Kimbangu kalonga yesikidisa tuka muna 1921 biayika fuka yevo bifu inzitusu ya beto bakimbangiste. Bana nangai nazali ko rappeler na bino était mibeko pe ba instruction ya Tata Simon Kimbangu oyo ateyaki na 1921 yango ekoma bizaleli na biso botos respect ya biso bakimbangiste. C'est pourquoi je demande aux kimbanguistes du monde entier, aux sympathisants et à tout celui qui souhaite venir en Kamba, Nouvelle-Jérusalem pour prier, pour travailler, pour apporter des offrandes ou pour chercher la guérison, il est souhaitable qu'ils puissent d'abord connaître la vraie nature sainte d'un Kamba Nouvelle, donc la véritable nature sainte d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem, pour qu'ils puissent se conformer aux lois, principes, lignes de conduite, règles, commandements et recommandations, afin que vous ne puissiez arriver en Kamba en promenade sans solution, c'est-à-dire sortir vide de la ville sainte d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Longo landila mina yensiku nsiku dusu nyankamba Yerusalemi diampa mpasi votu wa lembo kwiza yungani mpamba munkamba mbanza ya nlongo yevaika moko mampamba yango wana nazaliko senga na bandimi kimbangiste basympathisant batondi minduti nzila bapelerin baleki nzela pe bayebanso balingi komata na Yerusalemi pona mabondeli kosala misala tope kobonzela nzambe na bango to kozwa lipamboli libikisi esengeli malamu koyeba mibeko ba instruction ya nkamba Yerusalemi ya sika po ete toyana mobembo ya pamba te awa na nkamba kozala ba touriste nkamba ezali mboka bule esengeli te ete tobimaka maboko pamba. Voilà pourquoi, mes chers enfants, j'ai souhaité vous rappeler toutes ces recommandations directives, lois, principes, afin que vous ne puissiez plus être en dehors de notre cercle spirituel. Puisse l'Éternel vous remplir de toutes ces bénédictions et que vous abondiez en sagesse et en bonne œuvre. Paix et grâce dans le Seigneur. Dieu ituku banabame ilubambudi ntima munsikudusu zozo za onsono mpasivo lwalembo katuka mutenta dia nlongo dia velela ditwa silwa yangonde ntina bana nangai na rappele na salibino rappel ya mibeko pe ba instruction nyonso po ete bobima na mboka oyo ya bule te na kozanga lipamboli mboka bule oyo bapesela biso promesse bika nsambo za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedieto untwadi wa mwanda velela bia wokela mubeno
muna ou wa luzolo lwa mbote. Fumo Longo signé Simo Kimbangu Kiangani Fumo Longo. Amen.